Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à fidèles, surtout à l'INRA. Demboemo, bonsoir à abonnés dans surtout. Bonsoir et merci beaucoup pour nous surtout. Abonné à Sika, abonné vraiment à Sika, abonné à Bazomata tous les jours. Du jour au jour, ça là vraiment les autres qui toko. Bonsoir à tout le monde. Merci à mes fidèles vraiment, hein. Mes fidèles vraiment batikarangate. Mais soit abonné mais de l'homme on a moins visibilité, moins partage. Moi j'aime ça là, moi bien vraiment. Surtout quand je parle de mes fidèles, ils ont raté na YouTube, ils ont partout, ils ont na Bigo Live, ils ont na TikTok, ils ont na page Facebook, ils ont na Instagram, ils ont na Snap, donc partout quoi. Bah fidèles na bazala vraiment, bah merci à trop, bah abonné bazo matara du jour au jour vraiment, un grand merci à vous. Donc bonsoir, les Mikolo tellement Moussala vraiment ils ont après santé bien Moussala vraiment timing vraiment ils ont permettre quoi éviter on a Mikolo vraiment dans une charge ya Moussala analyse par rapport à la situation les cas que ce soit à Paris, que ce soit dans Mboka, dans l'actualité vraiment ils a tellement ébélé mais on n'a pas le temps parce que la fatigue journée moulaï à Moussala après les soirs quand tu vas rentrer aux Moutou tu as déjà toutes les préparations mais la fatigue après au monde lali aux temps retourné donc voilà les logements dans émission na plusieurs concepts en fait sur Flair Monde HD concept tu as les atos la musama solo ya mboka na biso donc concept toi les akaya na lobela tout le monde na lobela na lobela comédien na lobela artiste na lobela politicien na lobela donc nous surtout étant ami carrément mboka la biso na lobela vraiment na kati ya concept na lelo vraiment tout ça na moi 3 sujets au fakina lobela normalement na ngana lobela lobby mais la joie qui tentait santé déranger qui vraiment les lopes na ngana lobela un peu tôt mais santé vraiment est dérangé il y a vraiment habité dans la tête il faut vraiment na accomplir mission oyo et bimala mutu et encore là journée on to barandenge to la raté baraté le on no la biso bis et la biso lobby to la muka to moni boye internet ningani télévision ningani qui est mamu national atika kibiso donc voilà et c'est complété na kati ya kati ya sujet nanga on ngana lobela lelo la ngana lobela na libino sujet ya visite ya depuis na ba tombe hein na ba tombe ya ba batika biso ya to mona moni na oya malolo Loris la congolaise na moni na oya Mimish Baz donc na moni na pas mal donc eza elo mo boye du jamais vu en fait du jamais vu parce que te barake oyo soki mutu akufi soki neti mutu akufi te barake akomaka na oublier à part que ba proche na ye o bandaki kozala na ye ndo mona moko abetele moi tour balongo moi titi bati moi fleur asika moi famille au bon mona na ba internet ba photo na ba Facebook bon mona ke ba visiter nino ba visiter qui tombe ya proche moko boy o azalaki na bango donc voilà ko quand moi déplique aki ko visiter ba tombe wana surtout malgré malili malgré adaptation na Paris na s'adapter mais au monique moi na mobali vraiment na ba musicien na ye ba c'est de péché accompagner la musique sika na les grands producteurs Beveni Makanga donc bazala ki wana vraiment moi personnellement ça m'a choqué donc voilà on a développé en gros en plus na olobela pourquoi Verkis qui a boanga jusqu'à présent il n'est pas encore enterré donc voilà interdiction il y a concert il y a fait rego là na palais du peuple parce que il paraît que Faki bakunda Verkis mais akunda mité jusqu'à présent na bakundi était et il y a des grands sommes aux bima na kati ya gouvernement on dirait mbonga batata na bango to bakoko na bango pona vieux Verkis donc voilà et troisième des choses la mort de Mama Tchalamwana notre reine de Moutouachi ou a outé kotika biso vraiment très sincère condoléances na famille Mobimba il y a Tchalamwana et surtout à son mari son époux Oazaki Aminaye Oyemora Lobi le sel Oazaki Naye vraiment de tous les temps la carrière Naye pour
elle n'a jamais eu d'amis. Donc, les seuls amis, Oazaki Naye, Eza Bolingo Naye. Donc, vraiment, choc wana. To souhaiter la moutouté. Donc, bah, courage kaka, na papa Claude, parce que Aza vraiment abattu. Qu'on perdre, hein, non seulement une femme, une amie, et une star. Oazaki Pembe Nobi Kende na boye, na bimarana star. Donc, na vivarana star, moi, c'est n'a pas les star. Donc, voilà, ils ont vraiment très, très choquant. Hormis les commentaires les congolais, voilà tout yango sima vraiment 3 sujets vraiment to lobela yango wana. Merci, merci vraiment à mes fidèles, à mes grands frères donc Pelé Tanfoumou, Bambote vraiment ici ka Ozali. Sarah Lifel à la grande H de Paris et sans oublier Divine Abongi maman na Azaël. Donc on est toujours ensemble Giscard Ingweke Giscard Ding donc voilà, on est toujours ensemble Tokutana après vidéo où il y a des plics. Nous avons expliqué bien vraiment tout côté la première partie, il y a émission la biso vraiment à suivre. Merci beaucoup, merci vraiment. Wana ba uti kolanda image ya deux plics pour monier ndenge azalaki na cimetière ya Pantin na Paris. Donc voilà, on est en plein Paris, cimetière à Pantin, entrée naie, nande bakenda kindo bomoni atambol na ba différents tombes. Et ça surprenant, comme on dit le français. Donc ça vraiment surprenant. Que Moutoumoko, premier voyage naïe en tant que leader solo quoi. Parce que d'habitude les allons accompagner aux ana président. Mais premier voyage naïe en tant que leader, aïna ba musicien naïe, à ça la ilo wabongo. Tomoni, Loris la Congolaise, où Rasson. Quand on parle de Loris la Congolaise, tout le monde ba président ba orchestre belé. Tout le monde ba Jibem Piana, tout le monde ba où Rasson, tout le monde ba Kofi Olomide. Ba dédicace ezali pour na yeba ke mutuana a vivana bango aliana bango. Mais après leur mort, même si période ya kufa ki wana ezalaki ke confinement ba limite na ba tombe ndenge ezalaki na ba cimetière ezalaki moins effectivement limité oui, mais après ça tout ce que le monde est loté. Tout ce que le monde est loté, même sa fille voilà, tout le monde a mwana na yewana. Donc voilà. Il a la moutouma ota olobonga na liaka na malolo na zo mona né en charge la responsabilité même ba o bazaki na bando vivre na en couple la relation amoureuse ba ça la vie na bango hein avant kuta kota mabele chacun faisait déjà sa vie ya rolela te que asombela ranga lamba to ba msusu asombela ranga pantalon asombela ranga téléphone nazalaka bien sapé nazalaka élégant grâce à Loris la Congolaise mais moutouma roté appelle ça merci à bongo. Tout le monde est en pona clair parce que et là bara mususu banalise mususu il faut pas to cacher ba mot il faut pas to cacher la vérité mususu parce que au fur et à mesure to cacher la vérité au fur et à mesure to vivre dans complexe et peur ceux qui n'a lobby na boyer et ko sala boyer et OK nanga boy c'est pour cela to tika la kara peuple moko naïf on n'a plus besoin de ça il faut to évoluer Congolais congolaises il faut to évoluer quand il y a des choses à dire il faut le dire ouvertement. Donc voilà. Depuis Kaye, Nama Lili, Azawana la bienvenue, le producteur, Azawana Mosika Sika, Batambol na ba tombe ya ba ndeko na biso wana, na hebite, ceux qui ezara pona au créer bureau, ou bien Paris et Tchaeka, mais même si wana mais mouto apese qui idée wana, franchement, bravo. Bravo. Tout le monde est en haut. Ba fali bazalara awa. Yo koya. Hein? Oye koya. Ba fali bazara awa. Ba faire gola bazara awa. Ba Fabregas. Ba Bina Filé. Ba Robinho. Ba o misusu peut-être yo zui chance. Ya au mona malolo na ba dernière minute. Mais aba on va comme ba leader wana. Bazo ki monta au mona e. Mais batikala osala ngote batikala osala ezaka mes condoléances mo photo kaka muta flasher mes sincères condoléances à la famille rip que son âme esukaka bongo ate pa wera ate pa kufito monaka esukaka bongo mais enterrement ya le si ande tomona Kofi Olomide aya sur place aya ko accompagner famille ça ti na dernière demeure nae mais rozalake après la mort Moutoumou peut-être MSO Kabela été MSO Soukara na Libanga MSO Kazon Yarosola Bosolate mais à se déplacer placer à Zalaki
azala pe na mamba osala roga pe osala na journée wana aime soko répéter mais à se permettre azu ba musicien na ye bakumbani inde kokende kotala esika bakunda Loris la congolaise kokende kotala basiste collègue ancien collègue na ye oyo kutu président na bango atikala kosala yango te atikala kosala yango te ezoloko moko boye vraiment un grand merci de Plic Pomba. Donc Paris te soutient, Paris balingi yo continue kaka na maîtrise wana, na charisme wana, yo kana no belé, avant on a réagir, yo kana no belé, comprendre nanou qui est qui fait quoi. Avant on a réagir. Pourtant ezananou, tant ezananou. Paris va contrat ezali, ba mariage eza, ba anniversaire ezali. Hein? Donc libulu na biso pe nan il faut kende. Libulu na biso pe faut mona yo. Donc voilà, Toroyambo vraiment grandement à main ouverte en fait. À main ouverte, bras ouverts, Toroyamba yo vraiment na grand libulu. Biso tanga sou comme to bien grand libulu. Voilà, il y a stade des martyrs. Il y a stade des martyrs donc Oroya. Pour projet là déjà en cours Oroya. Oroya la boy na baby ça te projet là déjà en cours. Mabora ofungama ba poumon ba tolo tout oza ofungama pour la oyamba vraiment na grand libulu. Ma contrat ezali continuera toujours na charisme wana na maîtrise wana et au ça la bien. Et au ça la bien vraiment donc je suis choqué hein. Je suis choqué. Dans la zanga malobate mais et là wana au ça la qui de Plic Pomba moi en fait je ne sais pas. Na lingaro tumuta ya mbanga na plateau na répondre. Moi-même, je me pose des questions. Moi-même, je réponds. Et je fais encore derrière ça. Je fais encore mes analyses. Donc, voilà. Donc, là, au salaire qui est vraiment très important. Continuez, bongo. Aux musiciens. Aux musiciens. Aux le roi joueur. On a terrain déjà. On a terrain. Il faut y avoir une équipe à France. Il faut y avoir jouer ballon. Vous comprenez. Au marqué les bicotés nini. Bale ba wape so passe na gauche tout na droite faut ba ndenge masola ngwezali mais continue kana lire wana. Deuxième sujet na biso ngana loba ina mambia la mort de Papa Verkis ou auteur otika biso. Auteur otika biso ça fait déjà plus d'un mois. Plus d'un mois. Faire ego la kitaki kin, faire akita kin, faka beta concert le 19 novembre. Félix Oazé quoi ote ba beta concert parce que ba okunda Verkis qui a mwangana. Siko to comprendre te. To comprendre te ba musicien. Na ba to théâtre. Bino siko na kati ya Congo bokoma banani. Wana question ngala koma na otuna ngala koma omituna ba musicien na ba ta maboki na ba to théâtre. Bino bokoma banani. Bokoma banani. Nga lingana yeba mutu to sala théâtre, artiste et comédien. Artiste et musicien na Congo, au foutaka combien? Au foutaka combien tous les ans? Donc, na fin de l'année, au foutaka combien, au côté sera combien na trésor public? Na caisse ya l'État, au bique ngane na boye, musa na salaka, na tega rabilo boye, mbongo na côté sera na trésor public, et ça autant. Donc, dans 2, 3 ans, 10 ans par rapport à la carrière, il faut na foutama autant. Pour to éviter. Papa Verkis. Njeboka moko yemba. Parce que, Bino, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Tu es là, tu comprendras le sous-souté. Tu comprendras le sous-souté. Tozana. Maternité à l'État, ils ont raté. Maternité des Zara, ils ont raté. Nous, c'est comme privé. Nous, c'est la capitale et comme privé. Donc, bilo retour à l'État, ils ont suspendu, ils ont volé. Et comme on a bas niveau. Et tigala, moi, mouké, il y a des soda. Puis, il y a des soda, ça dépend des camps. Il y a le roi camp tchèque, bah, l'hôpital est bien, bah, la scanner, bah, la maternité est bien propre. Tozui ya mama nini quand ya quand kokulu hôpital ya Bobila Dawa ça va et ça bien
mais na bakamp mosusu etikali wana bakamp mosusu etikali tokoki kosasure na eloko moko te tokoki kosasure na eloko moko te nazoyeba te bambongo yango ezalaka bakoko na bino batika yango eza na bahéritage moko boye bino ezalaka ke soki bokufi bambongo wana efo ebimaka mpe bokoma kowelela yango na bafamille na bafamille neti papa Verkis njembo yosalaka moko ezala mpe interdit na mokili ezala interdit voire même bakoma babete banjembo no ya kala mais na ndenge ya biographie na nde tomonaka bamusicien ya libanda bakufaka so moto akufi baolobake aza na autant de disque autant de millions na compte na ye autant de boye epa na bino ezalaka te. Je suis désolé mais là maintenant il faut mettre les points sur le i. Il faut mettre les points sur les i parce que trop c'est trop. Les musiciens et les comédiens, on ne peut pas continuer à vivre comme ça. Donc, elle ça la comédie na yo. Toi-même, tu te dis, Moussala ça la oyo, et ça nango, Moussala moko so ça gratuit. Moussala moko ça gratuit. Il faut louke lango moyen ni yo ezake na mboka na biso, to wana roler lango mbongo. Na mboka na biso ngainde na boye, il faut na roler lango mbongo. Comme ça plus tard, elle non ça suna makasité quand même, Moussala nga ebanda kole sanga ona kotisa ke bana kole sanga e. Bambongo bozala nango karate. Bino kaka bozala na basi ebele, bobalaka. Bobotaka bana ebele, bozala kana banda ko silate, mapangu tanto ya mwasa liboso, mapangu tanto ya mwasa makangu, tanto famille, lupanga ya famille, tanto donc et comme compliqué. Mais de votre vivant, quand vous êtes vivant là, bosala anini. Plus de 200 millions, 200 000, 204 000 dollars. Et que nous robima pour n'avoir pas papa Verkis. Non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Policier a bima qui est roi beta qui kuluna. Bakunda qui na nini. Tout le monde qui na stade de martyr, soudan nenga zo kufa. Nous voyons ça. Ba battre la mboka. Siko les musiciens la kata Congo, bangane ba koma ko diriger mboka. Donc ba ministre wana to longoli, de comment on copie ba musicien. Oya ozumbongo parce que oyemba ki président, parce que oyemba ki ministre, oyemba ki député, nyoso to wana ozui otiongo na poche. Ale mutakufi oye lisusu kozwa mbongo. Oyo su kozwa mbongo na commission. Non. Ba diplôme na ba classe en totanga. Il y a ministère, na ba ta commission, ba classe en autant pour la nini. Pour fermer les yeux, donner de l'argent comme ça. Tandis que jeunesse ezo kufa. Jeunesse ezo kufa. Jeunesse na biso ezo kufa. Ba bazo ke ko défendre mboka libanda, ba joueur, ba sportif. Ba judoka. Bazo kendaka mbongo ezate, biloko rolé ezate, mbongo hotel bafutite, transport ezate. Ko ridiculizaka ba sportif na biso na mboka bapaya. Na ba bazo na ba médaille, rien du tout. Et puis plus de millions de dollars et bimaka boy pour l'enterrement, ba ko kunda ina or. Po yé a kotisa ba diamant na Congo. To ba ko kunda ina diamant po ya kotisa ba or na Congo. Et là, il y a ça dans la carte Congo, où il y a millions de bima, ba kundela ezanini. Ezanini. Ba misese bangwana, ba kufa, bazo kufa pauvre. Bazo kufa pauvre. Culture et art. Ba comédien bazo kufa pauvre. Comédien kufa, oh intel. Mama ni mama, mama Olive Kunda, mama Denise Kunda. On dirait ba congolais touana. Donc, denge za wana, ba mama wana mi bale ba bota ba congolais. Oh, ba mikuli wana. O bazana ko na Kishasa, ba mwana mbele ba bota bango. Bazo charge na bango ezake o yakei kuna bochi mwana na ye, o yakei kuna bochi mwana na ye, nyoso tu mama ni mama, mama ni mama. Ben non. Ben non, mandia c'était na niveau poani. O botami, ba sombele o couche na kimandia. O koli musala ya kimandia.
tina ndenge ozokufa toyoka pe so ni jour tokufa ko et to moni que certain âge to comme na maladie moko songolo certain âge da ke ah ndena kuno 30 bo fona nda préparer na yebi mkole kozwanga te mais quand même et bembelanga eza na honneur quand même na honorer et bembelangai pourquoi pona samboité oya bimisa boye cimetière à l'état ezala raté ba cimetière tout et comme privé maternité privée Félix otelemi wana toyebi musala otelemeli wana te musala otelemeli wana toyebi te pondenge ezana opekisaki déjà concert ya Ferregola ebeta soki po liaki mbongo toyebi te soki pe tricage kaka nde ezalaki ke par rapport à mambo fali toyebi te po ndenge mamu national akufi boye concert ya héritier wata pe le 25 yana keba ezana un pied na stade un pied libanda un pied na stade un pied libanda bakoko musiciens réparez vos vies mutatina bino bobo tabana wana bazate eza ministère ya culture te mutacha basi na bino bazemi ministère ya culture moya sala musala na ezate parce que doléance eleki capital ya ministère doléance eleki capital ya ministère siko to revivre ndeni oye koto mbongo etel oye koto tofuta marate oye koto sonika oye koto sokoda oye koto oye boye donc eza boye en plus mbongo ngwe bimara ezonga raté détournement na détournement to continuer boye ti wapi to continuer boye ti wapi mboka na biso boye ti wapi mais j'espère que concert héritier watana bebeta donc dimanche concert wana ebeta vraiment parce que ba musicien baza ba président de la République ce sont des ambassadeurs parmi ambassadeurs ya mboka baza ba ambassadeurs culturels ya mboka na biso Lumumba o apesa biso indépendance Mobutu a vendu 32 ans de pouvoir Kabila le père batia jour férié parce que moi naye avant 18 ans à pouvoir c'est pour cela date wana et comme férié et pour le reste le président Kassavou bonjour à Koufa est-ce que ça a férié à moins qu'il tombe samedi ou dimanche à moins qu'il tombe week-end. Et pourquoi qu'on bloquait toute une activité pour la osala pour la matanga il y a un musicien qui est décédé musicien balelare pas musicien balelare na loyembo mais eza rozala ya rosala ba interdiction te ya ba activité ya baninga non parce que o abiso pouvoir est commis partout président a na pouvoir donc mutu na pouvoir na ye après aboyaka nango na télévision pour na ofinga ekomi ya makenga le suka nango bo portane ba plainte ba congolais ka bazoba na bino qui englobe tout ba englobe kaka et tel t'as raison nous sommes trop de fanatiques de bêtises toi na complexe ba bêtises yo ka ba bêtises on dit ma bêtises pour na découvrir vérité là où il y a la vérité bazala raté bazala pété côté mensonge sur mensonge ezali côté bango ba osia mande wana
Donc voilà, la mort de maman Tchala Mwana vraiment épaté biso. Maman Oyo asali mingi ma carrière nae, beaucoup d'albums, beaucoup de concerts. Mais nakamwa kaka. Ya bat bakufela biso ba pandisango. Ba chroniqueur, ba chroniqueuse, ba journaliste, ba youtubeuse. Tout le monde ne respecte pas les morts. Moutou a koufeli, azan a besoin, ba respecter na nous, c'est l'arme. Douleur naïe, même pas pendant 24 heures. Orokende, na lupango obi ke non, lupango ya de fait, ou tu okufa, boye, o éviter na nous famille. Soko ozo famille, zo bango ndenge ba olela. Mais ozo bango te na ndenge interview parce que les émotions et la colère des fois sous ndeko na bango kufi, banda oyo kanate, des fois donc ma belé et lobisara mutu biloba loba. Et lo kana loba ngo mingi. Et là loro mususu, et là t'es invité. Invité, il faut y loro loba te. Invité aux années qu'on a besoin. Il y a des fois il va que la ministre Oyo, qu'est-ce que je dois faire pour interviewer Moutou? Je dois d'abord respecter sa douleur. Il faut respecter notre douleur et Moutou a koufeli. C'est quoi, papa Claude Machala, sa femme. Tala. Peut-être nous avons bolingo, on a ndenge ce qui va ndenge nini. Bon, on aura bolingo, on a ndenge je ne sais pas. Mais quand on parle de vrai amour, même si bolingo est si là, mais quand on parle de vie commune, nous sommes restés pendant autant d'années, même s'il n'y a pas eu d'enfants, on était comme des jumeaux. Même si on n'a pas eu d'enfants, on était comme des jumeaux. Douleur wana, mouto a koufé la mobali to mwasi. Nde on comprendre papa Claude Machala esika zali. Esika Kongola zolinga beta. Non. Quelle méchanceté. Et azola la na mwasi na e, peut-être mwasi na e, azo sala biloko ezaka ye mutu fa simba. Azo sanza te. Maladie yaka na butu. Maladie yaka na butu ezaka mutu azo vivre en couple, azo vivre na vie commune na partenaire na ye. Maladie zwe na butu. L'état robenga famille, il faut a sauver nanu. Prévention ya mutu wana wazo bela, wazano na cas grave. Hôpital Torokende, on ne prévoit pas la mort. On ne prévoit pas la mort. Est-ce qu'il y a une prévention d'éviter la mort? Est-ce qu'il y a une prévention? Au combat de la mise au bité, faut n'attendre la lumière té, n'a la manette parce que pour nous éviter mise au koufa. Mato roloba té misi quand ma cité parce que mato ero koufa. Motema té, il faut pas la lire à boye pour la nini motema. Na relire à secréter pour la tension pour la nini boye. Tout ça là, c'est une prévention. Est-ce qu'on prévoit l'amour? Mouta vandi na mwasi na ye. Mouta vandi na mwasi na pendant tas d'années. Elle le dit ça bi que na zalaka na camarade te, camarade na kaka papa Claude. Et papa Claude a tikali veuf. Vous venez avec vos arguments, vos audios bidons. Non, je suis choqué. Je suis choqué. Bambongo musubo liaka pour la visibilité, pour na bayo kabino, bolo bara nzambe merci. Nzambe merci. Parce que des fois vous ne méritez pas, même pas un centime. Il y a actualité wana. Pourquoi? 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 Tata moi ça tchala moi la lobby boy. Ba nièce va lobby boy. Eh boy na boy. Boromi ko lobby sa batu biloba loba. Dieu parler à langue boza na église. Bozo comprendre te que batu wana baza sous les chocs. Li kondi à famille. À peine ya okufe la grand frère, maman Olive kende otale atire les biloko.
et quelques mois maman lali et comme yo akota ki politique dans na Congo mutako kufa normal ti na Congo mutako kufa no soka za kufa ki normal asona ki na mutu 3 ans passés 5 ans passés ezongi na actualité que non telle coup de vidéo boy telle coup audio boy zonga ki boy non franchement je suis choqué. Je suis choqué. Un grand merci à surtout pour l'émission Oyo. Je suis arrivée à la fin de mon émission, de mon analyse. Donc, merci à ma grande sœur chérie, Eliane Ochudi. Merci à Bibiche Kapika, la grande dame. La grande dame, pas jeune dans l'ami de tout le monde. Et Edwige Diogo Latéral dans le Lubumbashi, fils à maman et à ma maman chérie, maman Jo Sabine. Vous continuez toujours à s'abonner à Flairmont HD. Vous allez de citer. Je vous aime tellement, tellement trop, tellement beaucoup. Tokutani bongo prochainement. Merci beaucoup. Ouais, Kande Balobaka. Simba ça qui n'a bien. L'artiste ne meurt jamais. L'artiste a koufarate ya meni bataba. Lelo biso bato totala kayo na El Paris. Ba fanatique na yo. Ah to yesu en tant que ba fan siko. Ba fan na yo ba ko rendre yo visite. Pona utikelo. Fololo oyo be ko tikelo ya lokola ba trophée na yo. Ba mérite au salaki na mokili. Donc yo la soka bolimo oyo biso ba fan na yo tozalaka nango pona yo. Tokaka jamais ko ya Paris a surtout biso Nuance Musique 100 to le bino totala bino. Tozumwa tant tamboli pena makolo pona ko lobaka bino. Dieu merci aux amis tema malamu. Na parcours nyonso tosali to retrouver bino na facilité nyonso. Nango teko tikela yo vie na biso. Germe des fleurs pour nous relaxer bolingo oyo biso tozalaki nango envers yo tango zalaki na mokili que si kozali limono eza kopema na kimia na kombo ya nzambe ya likolo biso bapeti na tokotikelo germe des fleurs pour nous relaxer bolingo tozalaki nango envers yo. Merci. Merci.